La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Affaire famille ya Marie Ntumba bandeko nanga ba vérité mususu ebimi awa eza pasi pe mawa ba mama boye ba robomba bana ba audio mususu ebimi oyo mama ya Marie Ntumba abimisi par rapport ya problème familial o bango bazanango eza vraiment pasi pe mawa na otikela bino to landa en tout cas ba mama boyeba ko batela bana ba mama to yeba ko bomba bana likambo o mama ya Marie Ntumba alobi epesi pasi epesi mawa mama wana ana posa te bana na ye bavanda na mabala mama wana ana posa te bana na ye ba sentir mieux mama wana ana posa comme ba lien ya famille ezo réclamer bango la famille na otikela bino bolanda naza penza na tante ya ko expliquer bino mambo belé na otikela bino bolanda eza penza pasi pe mawa. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Marie Ntumba zala musika na famille na yo, zala musika kokangisa mutenemi te, mais zala musika na famille na yo po soko landi kaka mama na bino na bandeko na yo réseaux sociaux oyo ekomelo bololo. Alors tolanda la famille. Merci. Mais moi, nazongi ka na réseau social place asengela ki afingela ki azongi asengi susu pardon. Bolingi asala nini? Moi na mobile ya bato azan ayaka pe ko répondre te alobaka ne pété. Mais alobi babima na nani te yepe kani a bouchalé. Est-ce que tu as ba preuve nango madiva? Maman oya lobi bongo ya. Parce que maman oyo bi maman ngo alobaka ne moko alobi na ye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Est-ce que tu as ba preuve ma maman ngo lobaki? Abia li mabala wana te fe kufa vali. Koto yoka kana batonga Kinshasa keza nango kanyi mutakangisa ka ete. To yoka kango kaka wati. Mama za mama mabe makasi. Il y a de mères toxiques na mokili oyo. O penda zo détruire vie ya bana na ye, biso tuzo mona ndenga zo détruire vie ya bana na bango. Ba mama ba toxique bazali o penda détruire vie na yo pe oboyi pe mobali yango o fandi pe bokomi pe ko regretter. Ba mama toxique bazana na vie. Elle ne peut pas faire tout ce que sa maman demande. Maman na sali vie na ye. Ce qui a réussir li bala te na papa na ye. Et pour mo bana ne pe nyonso to ba réussir ma bana na bango te. Ye nani mwana na mususu oboya mobali ne asali ni. To bango na mobile ne banana problème. Chez la robot mobile ne yana mobile ne banana problème. C'est une mère toxique. A des fois boyana. Non. Ba si ba sengi pardon, soka boyi ko limbisa bango Bible lobi so muto asali o mabe senga pardon muto limbisa. Soka boyi ko limbisa bango etalié bana ba si ba sengi pardon. Etalié. Tout ça normal. Kani na mutune bolingeza suna ngate.
Madiva, peut-être mobali, toro ba na minute oka peut-être mobali a na bolingo moi sinae. Pour ceux qui pas na bolingo te. Soka zali na bolingo te mbe pe asa boya chez la kala na makambo eleki nyonso. Boko boya mba mofuza opposition. Oyo ba neni ya ko remplacer déjà. Mais maman mabe akoko pe sa condition na ndengo anate. C'est une mère que je respecte beaucoup, que je tiens beaucoup, mais là azobeta penda libanda azonga mutu. Eza bana na ye ya basi. Lelo soki bana ne ba réussir, yé pas réussir. Lelo soki bana ne ba échouer na libala, ezala kaka erreur ya maman. Mais pour na ye, eza même kutu, voire même elengi ya kobalisa bana te, mais pour na ye komi asala po réseaux sociaux mona ngai muna boy saka mwana na ngai na mutu kingandi. Ngai muna sala ki boye, akotisa komba oh mabe akotisa komba qu'elle laisse un peu ces deux enfants là, ceux qui 3 enfants là bas na kimia. Elle est déjà toxique. On connaît tous que c'est une mère toxique, c'est une mauvaise mère. Ngana ko kene na 4 batimi na yeso ba komata ba finga ngabo finga na binonga, mais c'est une mauvaise mère. Elle mérite même pas ces enfants là. Azo mérité ko zata na komba mamate. Bonjour. Finga na bloquer kana se. Bloquer maman. Allô maman. Bonjour maman beauté divine. Bonjour maman Denise. Nga vraiment avi nanga eza boye. Maman Vicky aza maman moko aza mabe. Na logique des choses maman Vicky aza maman moko aza mabe. Zwa Jenny même pardon asenga ki maman sociale eza pardon moko ya hypocrisie. Zwa Jenny zwa maman na bango. Baza maman moko mabe. De deux, maman Vicky ninga aza lokolo ya koma na un célibataire. Alingi pe bana balanda ka lokolo ya ye. Ah bon? Parce que jamais comme on a maman ya boye, maman loko, maman vraiment botu banaye pendant 9 mois, nyo comme na banaye, azo permettre andi manaye pardon, comment dirais-je, Sarah to la ninga zana afinga kape afinga ki. Ba vidéo ezabi surtout toyo kra ba vidéo, to mona ba vidéo wana. Mais Sarah to la andima ko limisa Sarah to la ke bana o ya yemoko. Papa Kani akangi saka Jenny, akangi saka nani maman Vikite. Pour qu'il a discipliné Jenny na ba comportement na qui m'a béni ando finga ba parole na ye, mais maman Vicky a sauté les premiers à kata blamba tika la motaka pour qu'il a gardé raison. Vrai ou faux? Nazo mona bato azolo ba ke ono papa Kani akangi saka maman Vicky akangi saka été. Alinga ka discipliné Jenny, lokwa maman Vicky yemo ami benga déjà zane maline. Alinga ka a manipuler bato na réseau sociaux mona ke no papa Kani akangi si maman Vicky akangi saka été. Maman Vicky a vraiment té maman bé aza ndoki ya maman. Dieu m'entend parler limisa kuta zali. Parce que nangai so kinga maman sociale. Maman sociale yo ka benen message na zo pia yo. So kinga yo bloquer bango ezala Jenny ezala maman ko limbisa bango tetika bango na position na bango, mais un jour oluka kayo. Aroluka kayo maman sociale ko benga ka susu bango te ko senga pe su pardon te asala pe su live te. Bo sundola ya vana na Sarah vana na Jenny. Jenny wana pas za mabe. Pardon parce que on pe ka l'hypocrisie. Parce que sur l'année interview ya nani ya Rebecca au mona ke no Jenny pas za mabe. Live asuka je ya Rebecca ote ko sala o. Jenny pas za mabe. Bango tout baza mabe asundola Jenny asundola nani o mama Vicky. Ba asundola bango na ndenge na bango, mais un jour ba oluka ka bana na ye. Wana kel mabe o balimbi sarate wana comportement ni na mabe o bango ba sa o bana basali biso to sala parole biso mabe ba famille tout bana histoire bien te ba pe ya mabe, mais comment ça fait tu m'as obina ngo limbi sa bana yete. Maman Denise wana alobi boye. Ye social na ye ko senga nga pardon lo kutana, est-ce que ya ko boya na kani? Aboya na kani te yelinga ko ma célibataire lo ko e baba ndo mela ba kucha masanga ya mama na ndo bina kiki na balabala. Yo bi bana na ba koma déjà ba star baza ba influenceuse, mais yo zo bina motaka na balabala. Boye ba vidéo wana te. Do yelinga ko nga célibataire ndenge ya zali, ndenge ya zabana pe ba ko ba célibataire lo ko aye. Ona ken ma bon dokezo l'action live we vraiment so bo finga na binunga. Ngai na mama boy na ko bloko vina nga mobimba. Na sala ta voyage na gefa na pays mosu sa va na ye asala vina ya tika na position wana. Mais un jour aluka ka bana wana. Et wana kel blisumo bano basali même nzambe kutu moto abomi moto benzama azo limbisa esko comment yo moto mokili. Na bato alo mama baza nzambe biso c'est nan bino boyo kata ke mama ko bimbanda ya mwana na ye. Ya lingi ni kanya akoma vivre na ye to kana ba dolala ye bongo. To mibali wana tu abane ba koma ye. A de façon mona ke non na age bana ba ko ba komi na ba ko ba influenceuse ba komi na bongo na bo ya le kan étape wana te. Ya ngwazo luka rattraper ngotondeni. Parce que beaucoup de réseaux sociaux te communiquent à yéné wana communiquer pas comme star sur internet. Ça a déjà perdu chaté. Oh, est normal te bino bato bozo le bo kanya sali balal c'est na bolo ko convocation elle qui a Jenny. Elle qui a maman la bango te maman bango da sota premier 4 la matika motaka pour que a couvrir moi na ye.
Oui, mais que maman n'a vraie manipulatrice. Alors quoi, Sarah, tout le monde a zangé pas sali. Oh, yazo ninga landa moto asundola mwana longezo pola kuna na ngola longe komi na bangushu ewe longa mwana zo pola kuna sundoli mwana elibe. Allô Nela. La diva bonjour. Bonjour komi kombote bonjour ma belle. Ya toza bien mère. Ngana sepeli façon lobeli bandeko. Bomoni mama social morale ezaki miate. Exactement. Ala posa za lampe na mama ba. Bino peta mbozolo bato luka de façon que mama sociale azala kimia boyebi mutu so azoluka mabota so morale pe eza kimia te aza lezi te akoka pe kokanga zemi te po aza stressé eloko boko yebisa mama sociale ndenge bazoloba mama bango aza mabe wi ata jeni aza manipulé na mama namoni kuta matie pa Angelica azolela alobi alembi bazobebisa réputation na ye aza mwana aza manipulé na mama azomona ata aza bolingwa bandeko na ye siko azomona pe aza na basekret moko na mama na mutu basatashaki baomona façon ya kosala te le problème eza ke mama sociale ase méfie na famille lokwa déjà asengi pardon oui alobi yango aleli kutu na yokele na mawa mama aza sage te biso bamama na biso baluba batanga te me bazala na sagesse moko boye ya bomama po babala bango bana mike me bazala na sagesse me mama oyo azomona neti arata vie abota bana bana mike aza na posa pe bana ne bazala lokola ye po basala vie mama sociale alingi libala lokola alingi mobali na ye soki aye na réseaux sociaux ayaka uniquement koteka amoni ndenge Maria asalaka aye uniquement koteka so eza randonné na bato misusu asali pour le moment atika makambo mama bango batika kobimisa bavosi batiki nanu kimie kota soki bakoluka se réconcilier na ndenge na bango mais ezala en dehors ya réseaux sociaux mais pour le moment loko asengaki mama ngo pardon tant que déjà albimisaki ke na limbisi ye na nzamba likolo amoni avandi kimia bagarder silence baprier pe nanu po bana liboso ya baloba bitumba ezala makasi mama sociale aza kombati avandi no kimia tika mama bango asala makambo akosa papa moko amati kutu ayebisi bainfluencer botika makambo ya famille sociale ya famille ya mama sociale botika nanu bango botiki bango bazala kimia ye mama sociale alingi matata na nini ya mutu moko bo bayebisi te makambo ya famille na bino te basala no makambo mosusu na réseaux sociaux bayaki osala ye po soki agarde silence moto nyonso ekobomana po ye nde aza yaya mama siko azokotisa bango na potopoto soki mama ya lobi bango mpe babimisi bavosi bazoyeba teke bango bavi na bango nde eza adaje po mama deja rata vi na ye aboti bango amoni aza nde na libala te aosala vi na ye epuis aza na posa pe bana lokwa baoluka mbongo importance ya mobali ezala te bana sikoyo balingi bongo te lokwa balingi bongo te batika mama asala makambo nde na réseaux sociaux bango batikali nanu kimia basala ata sortie médiatique moko te batika ye nanu bon elo nalinga naloba yango na madiva merci merci allô Nela bonjour mama diva nga linga naloba kaka likambo totala ngo mpe kaka na miso ya kibomoto te totala ngo mpe spirituellement na bafamille ebele bana mosusu baa na droit ya kobala te ya kobota te soka olingi obanda makambo kobala kobota problème ebandi wana omoni na famille na bango moto alongi koto wana eza kaka Rebecca parce que Rebecca elle a compris Rebecca eza silence prière tempérance avandi kimia aloba te boyebi position na ye te tu sais mama beauté divine bakombata kaka eloko oyo moto ayebi yango moni bato ebele na réseaux sociaux batia kutu makambo na bango te aoposte bana te aoposte mobali te aoposte makambo eleka na couple ne te po diable akombattre yo bien fois yeba aokota soit na entourage no soit yo moso na manque de discrétion aokota wana c'est une porte ouverte c'est pas pour rien que bato ebele même mama diva yo moko omona to yebi bilonga bana ote to yebi bilonga mobali na ote c'est pas pour rien ezala kozala zoba te parce que il y a beaucoup de mauvais œil et c'est la chose que Rebecca a compris dans leur famille les autres bazo bilanda na bakistar na baboye yango ba comprendre. Moi ce que je vois dans leur famille c'est que
bazata msu bachela bango loi moko boy babalaka te babotaka te. Mais maintenant si toi tu veux braver cette loi wana yango siko kota na guerre na famille. Mama Vic bola na maloba na ya bando isa Mariani bala total moninga de yakutu si abali yazo loba me yede asi abali yo siko bala total yo total nani oyana libala wana bala bota total c'est sa propre mère qui dit akolo bango na sa kanda me bandoki ya famille bazui c'est une porte ouverte. Ndobo moni Maria nda azabongo si elle se met pas en prière a ovanda bona Kevin Borbala été c'est porte ouverte. Siko maman sociale tellement bravé lien wana. C'est ça son combat. Il y a une guerre na ye. Siko guerre na ye mususu kozala abota batala et c'est sa propre mère qui a dit et ba diable bandoki ya famille bazu parole bakangi. Mais maintenant pour na abota comme Bible lobby honore ton père et ta mère, il faut kaka kende kosenga pardon pas maman, il faut maman limbisa ye alongo la parole wana. Parole elle a quoi lisita bakangi quelque part. C'est quand maman elle va pardonner, elle va retirer parole wanda kofongo la lisita wana. Et elle quand elle va continuer dans la prière, c'est comme ça que quand elle pose la discrétion, a batami a bomba mi ata zuizemi batu bayebi, c'est comme ça qu'elle akobota. Batu baso ke na bango gauche droite pamba o boye boye boye. Et aussi maman alingi mobilité. Alingi tavalimbi. Kasi justement, c'est ça. Omoni ba maramuso eza envoûtement. Ndoke sika bata mi boye bete. Monika ntoloba nzamba utiliser ka bato pour bénir biso. De la même manière que diable utiliser ka bato pour détruire yo. Pour détruire yo, utiliser ka bato. Hop, diable pas kenda musika te. Kaka na proche, kaka na famille. Et faut boye ba très bien. Total a très bien. Nani a viola, nani openeza confirmé a Mobala Rebecca. Pourquoi Rebecca elle est pardonnée facilement? Tout qui n'est pas la logique. La logique, elle est cible, et ça, maman sociale, et ça, mariati. Cible, normalement, ça devrait être Mobali à Rebecca. Ça devrait être Rebecca qui ne devrait pas être pardonnée. Mais tellement Rebecca a longi déjà bitumbawana, moyeba bundise ni na butu ni na moyezate. Pour a longi bitumba, Rebecca a bali a boti. Elle a compris les liens de la famille. A longi bituma sonzamba longi sur na butu na moi. Oya koya na butu na moi ko simba susute. C'est que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. C'est que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Yango bozo mona Rebecca spirituellement aza bien, physiquement pas aza bien pour a longi bituma. Elle savait son combat. Elle a vaincu son combat. Faut comprendre. Sikoyo, maman sociale a zobé maman na balo yenga ba réseaux sociaux et tout. Vraie cible, ça devrait être Rebecca. Mais Rebecca, comme elle a vaincu, yangwana cible longweye et kepa na bateau baza un peu ignorant. Bazo comprendre nini problème ya famille ti. Bazo comprendre combat na bango ti. Maman na bango ta mazolo ba olimbisa bango te parce que ba viola leki na bango na ndako social. Mais alobaki hyper moi na alobaki soukani abimana iti abandoko linga dimana iti kasi parce que na olobano que Rebecca avait compris mais Maria a compris en retard et maman sociale c'était trop tard. Le erreur que maman sociale a fait quand problème anezala qu'il fallait pas bavana na Jenny, il fallait tika Jenny et pas maman na bango ye era zuisu sous Jenny a memi na ndaku na ye maman sociale la dit okenda kokota na chambre mobile na nga posala nini heureusement azala kate ba audio eza na réseaux sociaux là où maman sociale azoloba okenda kokota na chambre na nga kosala nini heureusement mobile na nga zakato ngaka nini osala na nini okenda kokuta ete et c'est maman sociale qui dit. Donc ça veut dire que Jenny a tant musune lok moi fou la mo ba tia na famille akenda pas mibala ya na bango ça peut être spirituel. Maria quand elle a compris trop tard pour Jenny a eu diplôme nanda kwa Maria quand Maria elle vivait seule. Quand Maria elle vivait seule, Maria est-ce qu'on va s'installer na Isaac nda azongi si Jenny na kozonga na Jenny a sepela kite bandoki a famille ba sepela kite parce que Jenny allait habiter chez Maria avec une mission à cause de la paix Isa peka makamba violer ou à faire tomber Isa. Tellement Maria l'avait compris. Yango Maria amona ki era ovanda na Isa azwa plutôt bana mibali azwa mwana mwasi azonge pa mama. C'est là maintenant que le combat de Maria a commencé. Po a timbela ki piège wana. Tant musu yesko a timbela ki on a kibo moto mais à côté ça qui kibo nzambe te ki a prié aussi pour ça.
ozomona Maria elle est très bien entourée tom sous batali ça qui est na kibomoto likambo ebima derrière c'est par rapport à Rebecca alors yo nongo lingo ki va na Isa éviter omoni batimbisie na ndenga kibomoto mais ya kotisi spiritualité ozomona siko maintenant comme a prié qui pour ça peut-être ça c'est ça si ba supposition là je peux pas affirmer yango moni sikoyo lien wana famille combat wana et combattre ye botala kaka moni Maya po bakanga c'est parce que Jenny balata ba polo moko boye kofinga papa sango et elle-même quand elle demande pardon elle dit j'ai insulté papa sango pona Maria pourquoi tu vas faire ça moi si je vais protéger ma sœur nakoya kolobati silence na kosala banini te ke to ya to ke ko zwande ko nanga na aéroport to la ki sa papa sango c'est ça qui a fait en sorte que ba kanga Maria pour yeba ke soda abeta mutu masasi na se ya Sony et loko papa sango asala ki akina sa Sony par humiliation na lobaki non ngana quand même papa sango fona la ki sa bino ke ngana papa sango et pour na papa sango asala bongo c'était à cause de Jenny yangwana RP ba makambo ebimi papa sango akendaki vers les maillons fait pas ebeke par Jenny akokai kokota pour atteindre Maria par sa maman akokai kokota pour atteindre Maria et Maria comme elle avait compris l'entourage a bien Asali a gardé silence avant maman sociale maman sociale a landa bata réseaux sociaux té il faut obtenir pardon et pas maman na peu importe quelle condition quand on a un moment faiblesse bami qui ça bacha ba tété quand on a un moment faiblesse maman lobby social aussi na ba pardon ya lokuta tant que akana kani pardon à solo et social et goza so akabona kani Tiko. Voilà, beauté divine. Là maintenant on a koto wana c'est spirituel. Elle doit prier pour ça. Nzambe ka mutasana mutema mutu. Biso to abatu to ko loba, mais so nzamba simbi mutema ma vie qui to loba to sala ba live ezala en vain. Na koto wana Isaac il faut a réclamer nzambe libala na ngai a prier pour ça yena kibomoto osenga pardon et puis nzamba ko toucher mutema ma vie de la même manière mama vie ka olimbisa kani suka nango les seuls moyens c'est pardon. Pardon c'est une puissance qui libère tout. Et la Bible dit honore ton père et ta mère. Ça la condition maman na wazo loba. Même ici il s'agit ko senga sarato la pardon. C'est mon tika ko ça la gros do. Ngai écoute. La sarato na makamo déjà ça kunati. Déjà na moté que c'est une raison hein. Oh maman no luka. Et donc c'est sarato la ça n'a rien à voir. Maman déjà ça une voice que Sarah kututé. Yé a la socialité tant que social azaka kana kanisha ikanushu ba ono so baba na beau fils na wa aza mwana na wo mopa aza mwana ko sala bongo eza ko pesa pe mwana yo moko pasi mama a protégeaka mwana bonheur mama social eza bonheur akani koto pa famille akani bonheur ya kani dépend aussi des mamans sociales alors il faut pardonner bana ba eba c'est pardon faut pardonner qui vu fera que bala déjà Maria qui vu paso banga kokuni nde baza bongo so bayoka ba live ba comprendre combat na bango ba senga pardon ba se mettre na prière ba doser un peu ba sorti moko boye bozo kende ko sala ba ambiance ba musicien boye na boye ba se mettre quand même na prière parce que baza na ba combat vraiment ça c'est merci beaucoup beauté divine Kiti. Ma divi boni. Yeah, ya loba. Ma divi. Oui. Nga na ngo loba likambo parce que nga pe na leka na makambo ba Maria ba on leka na ngo. Tika boy. Oui. Omoni nga nde na zabo nga mama na nga mo abotanga. Na sala elote. Atema balabala bundisa nga katanga bilamba kanga bilamba. Ayebisanga bota totala yo. Makambo no loba bato ba yebi. Avant ça même bando qui a famille papa abiso aloba lelo nzamba pesanga mwasi mwana mwasi apesanga mwana mobali pour moi nzamba zalaka pourquoi parce que ça silence maman sociale akokai ko bimate aza maman naza muluba baluba baza makambo ebele ozomona il fallait garder pour nanga maman sociale il fallait garder 100 fois na ye il fallait se retenir il fallait oui, na bota nana bana mi bale, moi sina mobile. C'est pas maman.
ngai na vanda na kwa na nga na senga pardon te parce que tant ya fi ngai nga na seke kate oza nzambe na nga na sa mokilo mais nzambe nde muta décida na via mutu o rejoint te total ayo lo na poto na zo mkanda oh papa oh mama na boti mwana pe mwasi na mobale moni nzambe nde apambolaka parce que ça signe ya respect respect na silence aza mama ata dekonaki anga bimisa ba audio te alingaki a partager ba audio te alinga luka ba finga mama na ete alinga garder silence na ye parce que ça maman a bombé 9 mois na liboum so kazaki mama mabe nkolo ke bota nga kanga makola fini te ba fina su te ba mo la kina mabe ya on a lobi te so période wana lelo ba komo la kina mabe mais période wana anga fina makola bomi sous ça nga za na mokilité ma social non yeb so secret mon secret su ya secret via muteza nzambe mama azaka mama alinga yo mi kitisa mama bioka bwana mobile na ko yo lo ba réseaux sociaux te oso makambe se bima so lelo makambe komi boza pour na réseaux sociaux pour na ngai garder sans fond na bonde la nzambe lo ba nzambe nga na okekuta na mama na nga yo nim to timba mitema bato mama tazo ata benganyo abambio makofi ozaka na sama kolo kotala bato te kotala nini te ko bateke na réseaux sociaux mama nga na koboya mobile na ngai te mama eza diable mtako koto na kati ya motema mama fliki aza mabe oui nga mama na nga sala nga bonga katanga bilamba na balabala ya na salelo te nga una ata lokwa ba société ba finga ni basali ba change de parole te eloko te nozwa vite apanza sangwa loba popre mama na nga muluba pe ponga pe naza muluba so tali pe jobi ke est-ce que maman ta lolonga boti ba na nga na ko ndima te na sa mwana nga mama so sala biso famille obimba ba bika ke nga na obota lisute na obota rate parce que maman na nga loba même avant ça ba tu nyonso loba wa ko fa ko loba lelo nana bana mibale mwasi na mobile mwana jeune fille de 7 ans un garçon de 3 ans mabino aza na bo moto ane peka ana poto na poto na juna mukanda bien na juna ndaku na juna stabilité nzamba pesi nga na bana parce que tialo ando finga nga lo makamne so ba benga ba lo balanga o nanga mona yoka boy na bandolo belote na ndo funda pa nzambe ko na so ba ndo ebisanga funda e pa nzambe nzambe de mokati makonga bi nzambe yo to permetanga na bimama kola mama oyo makambo mama azoloba na likamu na ete nga bandeka ko fuka mama bolongo na nga ye moko mpa yoka nga na ya poto mama so mo tabenga nga telefone ya wana poto nga za mama na yo naza na problème na yo te boye yo mama na limbisa ki oye moko mama na swana na epete yango na lobit te faut signaler bongeni babina supprimer miséricorde nani ayum takiti si toka kiti sio. Allô maman Odia. Allô maman Divine, bonjour. Maman bonjour maman. Maman nga nena lo maman muke par rapport ya maman Vicky ndenge batunyo so bazo ba maman Vicky azama be certes maman Vicky azama be. Et là on a opesa maman social conseiller que au moni soko zo kende Bible lobi na biso baloba mabe po na yo me bakuto na ngote. Tant maman social afungola ba audio ebima ya kofinga mama biso tout to baluka ki aza mwana mabe peu importe ko finga mama te. Elekaki na réseaux sociaux. Sikoyo maman social na kanisi place afandaki conscience na ye salaki que peu importe mabe ya maman biso bana to na droite ya kofinga ba mama ba parents na biso parce que ba parents na biso bazalo kwa ba nzambe na biso na se mokili oyo conscience na ye éthique kimiate siko procédure oyo mama social akena ngo ya kosengela pardon ndezala ki bianti na kati ba famille tozana ba kolo bazalaka tant que yo mona mo déjà que eze loko moko na sala ki eza biante il fallait luka mikolo ya famille. Que ce soit côté à papa na bango ou bien côté à maman na bango, il faut que baluka mikolo asolola na bango
bayeba ndenge nini akokende po kanda mama Vicky lelo eza lisusu likola bana na ete po mama tosalaka bana tosalaka bapara na biso des fois bamabe moko mais omoni atali alimbisa bi ezaka makilas ya munoko nanga na kobwaka ndamu na omela ozomona mais sikoyo le fait que mobali ya mama social po yo pe mobali malamu so okoti na famille ya bato luka kosangisa ko luka tobimisaka le devant parce que soki atakani nde mutu akangisaka Jenny akoka osala ngote akoka kotinda ye moko social po eza makambo ya famille na bango alkende na makambo wana mais le fait que ya lekaki liboso akangisi leki mama na motema ki mama ndenge nini yoko ya na koti na famille nanga yoko makokangisa bana na ngamba makambo ya boye kanda mama Vicky koma wana na ndenge pe ye mama moko mama Vicky pe soit déjà bakanga pe mama Vicky kanda mama Vicky za wana siku ifala kibasa baluka mikolo basololi bakei mama social na mobile na mikolo bakende kolela liboso ya mama peu importe baza na raison baza na tort il fallait ki bakende na mikolo bakende kolela kosenga pardon liboso ya mama Vicky. Pour maman Vicky a été vendu 10 ans, 15 ans, maman Vicky a olimbi sa bana ne po baza bano ba otina makolo na ye. Mais quand des a plus pour na mobali azo ba ke fo ba kabwana. Quand des a ke mobali aza mobali malamu te azo ya pona apanza bana nanga. Pour le fait a rozwa de Jenny ko kangisa ye, lelo ataso na za na bomo ite bana nga ba koza le sika mote po yaya na bangwa liboso nde na ninde social. Ozomo. De la question est tout no yaya. Ozo kanga Nazo koma madiva. Na lobi boye, soki sikoyo kani abetaki Jenny, engeza mabe. Mama kobeta Jenny, kobeta dans kobeta Jenny eza mabete. Eza na kobeta o ba corrigeara mwana. Mais le fait to ebisu nyo somboka na biso ya Congo ndenge ezalaka. Le fait ya ko mema déjà mutu na l'état na biso ya Congo, wana eza ko boma mutu, wana eza correction te. Ozomona. Okozwa fimbo obe La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.